Coucou, 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 salut la famille, comment vous allez? J'espère que tout le monde va bien par la grâce de Dieu. Moi aussi, de mon côté, tout va bien par la grâce de Dieu. Zambazo batela, zambazo sabiso ngolu, nangolu na ye, nde tozola mukabandeko. Merci beaucoup na abonné à Miss Elongation. Merci de vous avoir abonné à notre chaîne. Merci na confiance pour pesa biso. Na bato opena ni s'abonner te, bo hésiter te ya ko s'abonner, bo s'abonner massivement et osala biso kaka kitoko makasi bandeko. Ba bon week-end na ngai na bandeko nyonso tu, ba bon week-end na ba nanga, ba bon week-end na mobali nanga, ba bon week-end na baya nanga, na baleki nanga, ba bon week-end bisika nyonso obozali, famille elongo mbala pesi no. Ba bon week-end, famille basele, ba bon week-end. Famille Mabella, na pesi bino, bon week-end, pourquoi pas, na ma maman chérie, maman Sylvie, kabe ya motema ya papa Didier Kabongo, depuis Paris, na pesi yo, bon week-end, bandeko nanga. Voilà bandeko, numéro na biso toye kosolola na tongo ya lelo bandeko, na okotaka mbala moko bandeko, to solola na biso mbala moko, nzamba zwa lokumu, nzambe apesi biso makasa koya lelo na poko ya lelo to na moi ya lelo ko partager implice na biso elongo na sujet ya mama na biso pasteur, mama na biso prophétesse mosali ya nzambe oyo ayeli biso sexe tapi, nga benga ngo sexe tapi, oyo mama na biso mosali ya nzambe moyembi monene ya nzambe na kati ya République démocratique du Congo. Ayeli biso kiboye na kati ya media bandeko esali pasi bandeko nanga epesi pasi bandeko na communauté chrétienne kaka ndenge na lobaka mise azali chrétienne yamba kolo esumasi ya lokwa mokonzi pe mobikisi bandeko nanga. Vraiment ça fait très mal bandeko, ça fait vraiment très mal. Comment na biso ba chrétien, biso batoto yamba Yesu, biso batoto ndima ekulusu, biso batoto ndimelaka, biso batoto za ko croire na l'œuvre de la croix, comment na maître na biso o ezali Seigneur Jésus-Christ tout le temps aza humilié na ba pakano te mais na basali na ye o bayebi ke c'est na kati ya 10 commandements eza na ba makambo susu biso ba chrétien esengeli te to sala na kati ya 10 commandements eza na ba makambo susu biso ba chrétien il faut to sa yango parce que tondima Yesu lokwa mokolo pe bix na biso tondima ko salela nzambe tondima ekulusu. En fait, biso ba chrétien, maître na biso ezali Seigneur Jésus-Christ à tout le temps tant que tozo mona ba makambo boye ezana ngwata na bandimi simple ça se comprend mais na basali na ye o bazo telema na cher bazo te ya biso sango malamu o bazo sambela pona batu nde na moni mama na biso Christelle Gambela mama zo tia bato maboko ozo mona penza mosali ya nzambe aza vraiment na onction divine vraiment ekitaka tango mama na biso tango mama na biso asalaka tango mama na biso asalaka ba adoration na ye tango mama na biso akumisaka nzombe tango mama na biso asalaka ba concert na ye bandeko na ngai en tout cas onction penza ekitaka mais tolai tolamuki ka ndenge balobaka na kati ya réseau sociaux to mona mba moko mama na biso Christelle Gambela aza komi chukuma. Ça fait mal bandeko. Maman na biso aza komi chukuma. Maman na biso aza komi sepelisa nzoto. Donc maman aza komi sala kiboye. Maman aza komi sala kiboye ye moko. Maman azo gémir. Maman zo gémir bandeko, ça fait la honte banda lelo chimokolo yesu akoya. Maman zo mi sepelisa ye moko. Donc maman za mama ye moko mwasi mama ye moko mobali. Donc maman azo mi yoka kaka ndeti ta Pierre ndaza likolo. Njoka mama zaki ye moko aza komi dedwa. Donc maman ye moko aza komi dedwa. Donc maman na biso prophétesse Christelle Gambela ye na ye likolo ya mbeto aza komi dedwa bandeko c'est la honte. Maman falako tunata maman na biso Lydia alaksa yo eloko wana ble wana maman na biso Lydia azaki komi chukuma wana maman na biso Lydia alaksa yo te bisika batekaka ngo kosomba de père ke yo pe omi chukuma tane eloko wana mais ya maman Christelle ya lobi nga fo kaka njoto na njoto fait tout ana les doigts et les corps fait tout ana bandeko maman Christelle a dit nga il faut les doigts et les corps et tout ana et ça la feeling. Ah maman ozaki pe na manzaka milai
o plaka ki manzaka mama soko toboli eloko ana nguma mukisa na kati kuna soki toboki mama o lobani okanga noko azaka na kinkole ndoki osali pasi osali soni bandeko. Après vidéo ya maman na biso oyo eningisaki réseaux sociaux oyo dérangeaki corps du Christ bandeko mama lekaki asengi pardon. Maman leki asengi pardon bandeko bolimbisa ngai na ba vidéo leki en tout cas et touché batu en tout cas esali mabe en tout cas maman sengaki pardon bandeko langa. Siko motune tunami bandeko. Poto kotia vidéo ya maman ndenga zo chukume malgré tout na kata noro YouTube atoza autorisé te mais toko tchaka kamwan na ndenga mayele po na ndenga mayele toko laksa biso mama ya biso ndenga lali moko na mbetu ndenga zo mi tcha dedwa ndenga zo mi gémir ndenga zo kaboye mama Christelle eloko nga na regretter mama oza mwasi ya bepisi omoni kiboyo wana ndengo zo komi yoka so tapi azaki likona yo feeling kitoko po lakisi penza o mwasa bepiso yebi pe ya makambo wa mama Christelle gambela yebi ko sa bolingo yebi po e ana bato ebele o baleki na media o basala nzambe o bogangi emsu basi na bino bakomisa bino na etape o mama Christelle akoma kite na kiboye moko kaka ozo comprendre emsusu bino basi o bobo telemi mama Christelle na media emsu bino bokomisa ba papa bino na bisika o mama Christelle mikomeli ye moko te metala mama Christelle aza mwasi makasi mama Christelle aza mwasi ya bepisi aka ye na ye mama Christelle ka ye na ye likolo mbetu metala bisika komi tala bisika mama Christelle atie mama Christelle obeta ba shaolin nga benga ngo ba shaolin mama Christelle obeta ba cri de désert ye na ye likolo mbetu omona moninga mwasi ya mitandi mama Christelle njoto kitoko njoto misuni mama Christelle viande hachée mama Christelle njoto kamundele njoto misuni boye mama Christelle we kotande la biso ngo na media boni ko loka biso boye mama Christelle boni ko loka mama donc yo mama Christelle ndongo zana bozo tulisa ba frère n'église bo tulisa ba frère ba betaka mbunda n'église bozo tulisa ba frère ba yembaka na chorale donc yo mama Christelle ndongo zawa na po vidéo non ya pardon ko tala ngo ayaye mango a pasteur mais ozana moi ki yanke moi mukie donc vidéo na yo wana ndongo zo lobela o senga no pardon na communauté chrétienne mais au boudé torocha vidéo ya mama Christelle ndongo senga pardon mama Christelle o senga ni pardon na communauté mais mama Christelle au boudé ba ya nanga ona chesu munorongo ba ya nanga ba papa nanga vidéo qui c'est na réseaux sociaux pour comprendre les français na sengi pardon et pardon c'est une puissance qui libère face aux lobelela o mona que maman na biso ana autorité azana motivation toko chali sous vidéo ya mama Christelle ndenga zo motiver basi yo basala ka batindela mibali ba vidéo. Maman Christelle osali soni la servante de l'Éternel Jésus-Christ de Nazareth malgré ton pardon est-ce que pardon na yo eza accepté na communauté chrétienne pardon na yo eza accepté na corps du Christ tie bo kende ko remplacer mg 30 botika ko yembela nzambe botika ko sala nzambe parce que boza ko attrister Saint-Esprit boza ko sala ete bato via ba comportement na bino via ko lekana na bino ba manque de maîtrise o ba sala nzambe boza nango ezo sala ete bato baza même na bolembu ya ko kendaka ba église po o te ngani yo mosala nzambe yo moko nanu mo masturbation soki yo moko nanu mo chukumi yo moko na yo moko siko ngai mondini simple ote angani donc mama Christelle yo ndengo zana na ki yanki oyo zana ngo na ki cool po mona na vidéo na pardon mona peno za cool pourquoi pas te mama Christelle okanga ki ata frère wa beta kambunda n'église frère abeta kambunda n'église pour anito kanga ki ata di compte ki frère ndezana ngana nanga ma pasteur mais na pire esprit na nanga yaka na poko na ndako mama Christelle baja basango bosani ba dirigeant zo diriger na me kuna zo signaler ser yo soki chorale sili yaka na poko na ndako na misapi kaka ozo diriger alléluia otindiki musapi kuna yo frère wazo beta mbunda na 20h na pourquoi na ozela na ndako bajo ano yebi yango te mama Christelle po esengele li pardon na yo emona pe mama Christelle otimba Fako kangata frère wa beta kichaka chaka fako kangata frère wana beta kichaka fako kangata frère wa tanda ba kiti so prière bandi o chuku mata na ye
ochuku maratana ye po nzamba omona ma Christelle ozaka célibataire mais posa na kangaki yo posa wani kotanga kangi yo moya ko sala o michuku mayo moko ezate okangika frère wa beta kichaka na église bolongola nani mo libonné zo comprendre o comprendre ma Christelle bolongola nika mo libonné yoka mayele kuna zemi ndeko tate poso ba sente sous ma pasteur mabeye mbeba ma pasteur yo ba sente sous na ndeni ke boya ka ko humilier batu boye boyaka ko humilier ko finisa corps du Christ boye boyaka ko humilier basali ya nzambe boye mama Christelle osali mabe makasi nalandi ba video ya mama Christelle bandeko na ngai aza collègue na biso mama Christelle c'est une collègue de YouTube mama nalandi ba video ya mama Christelle azo motiver batu mama Christelle obi tokotia ba video ya mama Christelle toyoka na motivation ya mama Christelle. Après na sima nango bandeko nanga je sali ma grande sœur Tani Elonga mwasi mbongo ebele. Je te sali Yaya. Je te sali depuis Canada, Montréal. Je te sali ma grande sœur. Depuis Canada, Montréal, ba gros bisous à toi, Tani Elonga mwasi mbongo ebele, ba gros bisous à toi. Bandeko toyoka motivation ya sœur Christelle. Sœur Christelle, c'est une femme qui motive les femmes. Azo motivé basi bandeko. Sœur Christelle na motivation ya lobi yo babali yo nanu te. Oza na droit ya kochinda video ya bambulo lenge boye epa ya mobali te. Foko zela nanu mobali nanu fa bala yo nanu. J'ai aimé ba conseil ya frère ya sœur Christelle. J'ai vraiment aimé. Yango balobaka le diable est risé. Avant ya kolongola poti na liswa moninga. Mitala nanu ngai Christelle Gambela nazo ya koganga na media basi batindela mibali na bango bolumbu na kamera te nga moko sina sala rangoje bandeko siko elo msu ngai miselonga so na mitunu motuna siko na ndenge nini yo sœur Christelle ozaki komi chukuma yo na yo otie video omi filmer mon bien-aimé. Mon bien-aimé mama Christelle na ndenge nini yo ozomi chuku ozomi yo na yo suko ok suko tia video obandi suko mi filmer pour ekoma ke téléphone ekenda pas réparateur téléphone ekweyaki batrike ngai esalaki ezongisaki mais non mi chukuma na yo ko tia video te pour mon téléphone bako ko yiba téléphone ko kweya téléphone mutako ko simba mutako ko fungola akoki ko tala ba mambe bele mo Teresa glissante, faut qu'on soit prudent bande onanga. Faut vraiment qu'on soit prudent parce que le terrain est glissante. Teresa vraiment glissante bande konangai. Kosa la kate po ba monaka anga Christelle Gambela na lekaki na lobaki non. Quand le terrain va te glisser, tu vas pleurer Jacques. Oh lela yo na nani bande ko. Moi c'est kitoko ma Christelle. Moi c'est kitoko. Garde ton corps. Moi c'est kitoko. Oh là là. Préserve-toi pour bon yoka motivation à ma Christelle. Oh là là. Outalaye. Et c'est mon nana njombe. Njombe. Et mon nana hein. Bon kama Christelle. Tu auras toute la vie. Yokaye. Moi c'est kitoko à motiver bato. Mais avant ça, garde ton corps plus que tout. N'attriste pas le Saint-Esprit. Respecte-toi. Habille-toi décemment. Fuyez l'impudicité. Je suis en train de penser à cet homme qui s'appelle Joseph. Joseph a fui devant la femme de Potiphar. Il a même laissé sa chemise. Fuis l'impudicité. Quand tu vois qu'il y a un homme qui veut t'amener à ça, tu lui dis, mon corps est le temple. Maman Christelle, quand tu vois un homme qui veut t'amener à ça, tu lui dis, mon corps est le temple du Saint-Esprit. De ne pas attrister le Saint-Esprit. Si tu m'aimes, respecte-moi. Si tu m'aimes, tu patienteras jusqu'au mariage. Et un homme qui t'aime restera. Et celui qui était venu pour les aventures partira. Blessing. Bandeko, toyoki motivation à maman Christelle. Maman Christelle a lobby, si un homme t'aime, il y veut ton corps dans les vidéos. Il y veut que tu l'envoies des vidéos. Faut le dire non. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Si tu m'aimes, attends. Attends si tu m'aimes. C'est comme Christelle. Ma te ya o yomoro oye kote ya biso. Pourquoi pas te yomoro saleli yango?
Maman Christelle Alobi, si tu es avec un homme, tu vois un homme, il te demande ta dignité par les caméras, ne le donne pas. Dis à cet homme, si tu m'aimes, attends. Si tu m'aimes, attends. Suko maman Christelle, attendima wana yomoko ochango na misala te pona nini. Pourquoi quoi attrister Saint-Esprit, ma grande sœur? Ya Christelle. Moi c'est qui toko. Oh les nzombe na ngai. Yango basa bilong ma baby no bozaka wapi bosa ape basa sitapio. Ka basi ki toko boela biso ba makambo ba abomination na kati ya réseaux sociaux. Bolim si je m'excuse. Basi abomination ka boela biso makambo malonga te na kati ya réseaux sociaux. Maman Christelle kota la ebwe moi si kitoko pe abwaka maka kitoko puis mungongo na yepe kitoko. Moi to tia njembo ya te po so kitala kaka nini au droit d'auteur. Moi c'est kitoko maman Christelle, moi si ngube moi si misuni. Oh là là. Et ne cherche pas à attrister le Saint-Esprit qui est en toi. Comment? Par l'impudicité. Garde ton corps plus que tout. Préserve-toi pour l'homme qui viendra t'épouser. Préserve-toi pour l'homme qui te prendra en mariage. Tu auras toute la vie pour pouvoir jouir des bonheurs du mariage. Tu auras toute la vie pour pouvoir faire ce dont tu as besoin. Amen. Mais avant ça, garde ton corps. Amen. N'attriste pas le Saint-Esprit. Amen. Respecte-toi. Habille-toi décemment. Fuyez l'impudicité. Fuyez l'impudicité. Fuyez les cesses tapis. Qui s'appelle Joseph. Fuyez les cesses tapis. Fuyez l'impudicité. La femme de Potiphar, il a même laissé sa chemise. Fuis l'impudicité. Quand tu vois qu'il y a un homme qui veut t'amener à ça, tu lui dis, Maman Christelle, quand tu vois un homme te demande de laisser sur tapis, fuis. J'ai choisi de suivre Jésus. Fuis. Toi, tu as choisi de chanter pour Jésus, pour prêcher, pour prier pour les gens. Fuis. N'attriste pas le Saint-Esprit. Si tu m'aimes, maman Christelle, tu ne vas pas me demander ça. Je ne vais pas t'envoyer ça. Mais celui qui était venu pour les aventures partira. Voilà conseil à maman Christelle. Merci maman Christelle pour nos conseils qui toko pesi biso bandeko. Toyoki maman Christelle azam motivatrice mon nene. Tala ndenga zoko conseiller bana basi ba fouiller impudicité. Suko maman Christelle, oh yo sali wana na mbetu na wana ndezani. Ah mama, mambanda. Maman Christelle yozote ya bana basi ba fouiller impudicité. Maman Christelle alobi, si tu vois un homme, tu es avec un homme, il te demande d'aller dans l'impudicité, faut fouiller. Faut fouiller l'impudicité. Tu dis à cet homme, attends d'abord. Si tu veux l'impudicité, attends d'abord. Après, tu vas faire l'impudicité. Suko yo moko osaleli angote pona nini bandeko toloba nini. Suko bino basali nzambe bino basali nzambe bosaka ni bozo tindaka bato ba gêner. Ba gêner ba 100 jours, ba 75 jours, ba 90 jours, bino moko na kuzu boliara na bino. Toloba bongo no. Bino moko basala nzambe bozo pegisa batu makambo basala te, mais bino moko bosaka nini bosaka na bino. Et puis si passe maman Christelle, maman, osali soni maman, osali soni maman, fallait pas. Ce qu'il fallait, parce que balobi ne jugeait point. Ce qu'il fallait pas qu'à sortir caméra. Ce qu'il fallait pas ocha caméra tant on a commis soukuma. Au moment où on a commis soukuma, maman Christelle azobeta ba cri de désert. Chant, pia pia. Ba cri de désert. Oh lelo ba papa na ba maman belé bo telemeli nini taxi ya ma Christelle emsou basi na bino na banda ko basala bino ba cri de désert wana ten. Ma Christelle a professionnel. Oui, bravo ma Christelle, félicitations bien. Ma Christelle a moi ça bépis. Ma Christelle Gambela za professionnel. Yo ka ba cri de désert. Pia chan. Emsou yo moi si ozo finga ma Christelle na media po ma Christelle sali ba cri de désert. Yo emsou na suku o sala ngote po na papa. Yo beta ba cri de gorille. Mais ma Christelle yo ka cri de désert. Ba cri de désert moi na seki. Ma
Ma Christelle, félicitations maman. Oh moi ça be pisi kitoko ma. Donc ma Christelle aux ba système ya Naomi Mbando. Et sur Naomi Mbando non, hein, je te lâcherai. Regarde-moi, regarde-moi, je te lâcherai pas, je te lâcherai pas, je te lâcherai les jours où je trouverai mieux que toi. Regarde-moi, regarde-moi. Yo, et si ba nous sorti des déserts en français, et si ba lobby ça yo cri des déserts en français, ba ma Christelle yangwana. Ma Christelle, où met la vraie bébé? Wa mongo pende ya solo moka ko soa. So posa mongo so pe moluba. Où met la maman? Ma Christelle obita ba cri de désert. Chou 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 chou. Suko ba cri de désert a bon ma Christelle bon à Jean-Pierre au-dessus de tout le monde. Yo suko ma be osali ma Christelle yo na yo. Ozomi nyoma, onyoma, mama ye ozomi nyoma kaka yo moko. Faloko po tu nata ma Lydia e logo na wana ble wana soki ya violé soki ya ble wana ala so bisika ba teka kango. Yo na yo kaka na misapi na yo na yo so pozaki na manzaki izo okoya ko zokisa nani kuna nani yo. Okozokisa carotte moko ezalaka na kati kuna okozokisa carotte wana siko so pozwi cancer de carotte aloki oki oloba tata mosa azala na mikau azandoki ma Christelle eza pasi pe mawa na communauté chrétienne ya lelo beglise basala nzambe ya kilelo non ma Christelle na moni video mususu ma Christelle ozo sambela pona mutu abika paka c'est 6 jours ango ya ngwana yo sala ki ba chanolin osali mama sumu na yo butu misumu ki butu ale na moi nango oki ko chamwa na batu maboko ma Christelle basala bongo osumuki na moi nango oki ko chamwa na batu maboko ma Christelle mais non to banga nzambe to banga nzambe bandeko na ngai bo yoka ba chanolin ya ma Christelle azo prophétiser to yoka ba chanolin bandeko yoka chanolin ya mama Christelle yoka chanolin ya mama Christelle En tout cas, désolé. Yoki Charlin. Yoka Charlin, maman Christelle. Maman. Maman, on sala nzambe. Pourquoi que ça biso boye, maman? En tout cas, désolé. Ça fait mal, hein? Vraiment, ça fait vraiment mal, bandeko nangai. Pardon, ça fait vraiment mal, bandeko nangai. Ça fait très mal. Moi, ce qui toko boye vraiment, omi tandi makayabu omi yo na yo, maman. Mi yo atana fwa abeta mbunda n'église, omi yo atana fwa abeta ki chaka n'église, maman. Mais yo moko kaka boza komi Charolin. En tout cas, désolé. On est vraiment désolé. Désolé, ma kasi, maman. Désolé, ma kasi na maman Christelle. Désolé. En tout cas, désolé. Yo. Okoyo kozokisa carotte ezaka na kati kuna pamba mama. En tout cas, désolé. Bandeko. Mama Christelle. Okoya kozokisa na yo organisme anganizaka na kati ya njoto kuna okoya kotobola soki loko nini kuna o. Pourquoi pas tozwaki ata pasteur moko ata soki ozwaki ata soki nani soki mutu moko boyete ata bébé Gucci, baninga msuba ko mozo bébé Gucci no.
Aujourd'hui, ta bébé Gucci moko boye pour nina kayo. Hein, maman? Na place au mi tanda boye vraiment maman Christelle au sali soni maman nanga. So za ki nata mutu simple, hein? So za ki nata mutu simple, mutu normal. Elinga ko leka nango. Po ni ko finisi sa basala nzambe nanga. Po ni ko stresser Saint-Esprit tout le temps, Saint-Esprit a lelaka tout le temps. Pourquoi maman? Hein? Pourquoi bandeko nangai? Est-ce qu'un serviteur de Dieu akoki kosala makambo aboye vraiment? Un moutou ya tchaka batu maboko, nyon surtout, Dieu m'a dit, Dieu a dit, Dieu a dit. Elle peut se comporter comme ça. Pona nini boza kosala boye? Pona nini bozo finisi sa kombo ya nzambe? Pona nini boza ko humilier Saint-Esprit? Pona nini mama? So goza no muto sala kaba makambo na yo boye kasi to boye te, mais pourquoi kaso tchaki caméra? Pourquoi tchaki caméra? Parce que caméra ngotongo yo bande ko sabo bande ko tindela ngo nani? Tant que vous avez ça avec maman nanga ipo otala kango soki osambeli pona bato sambeli pona bato aletango aussi so sambe apona bato apona sima nango so vani na bureau na ona permanence lo bandi komi talande na ndo beta ba shaolin. Ah maman, bochi ko baby sa communauté, bochi ko finisi sa communauté, basali ya nzambe. Un moment s'il vous plaît. Pardon na bino. Bochi ko sala boyebo sa soni makasi. Bozo polisa équipe makasi. Boloba na batu nini? Boko loba na batu nini? Bato kutu baza ba pagano, bango baza ko se contrôler. Bato baza ba pagano, baza na ba limite ya kosala ka ba makambo misusu. Hayebi ke ngana musicien profane. So na meki osala boye ebeb sa carrière. Ngana za atala ku intel. So na meki osala boye ebeb sa carrière. Baza ko se contrôler, bato bazo salela le monde. Baza ko se contrôler. Mais vous qui servez l'Éternel Dieu des armées, bozaka sans contrôle. Yo ki na oka ba posa na yo otandi caméra o michukumi na yo silo etika le tali yote. Mozo bosa na ke téléphone na yo ekoko kweya, téléphone na yo bakoko yiba, téléphone na yo ekoko bunga. Na maboko ya mutu ekokendelele. Eske aozana mawa wana ke amoni mu taxi ya mama Christelle Gambela achikango te. Ayo kaka mama mo baloba ke bakoma potekela batu ba voice, bakoma otekela batu bato balinga ba matière, bakoma otekela ba voice, bakoma otekela ba mi taxi, azana mu taxi na ya personnalité publique moko boye ala bengi ba papa matière ba mama matière ateki dossier pour ka ba humilier yo. Mais si c'est le cas, faut boza prudent, ezana ba boza na ba limite ba makamsu bosala ngote pe sala ka bien. Ba makamsu bosala ngote pe sala kaka kitoko makasi pona ba personnalité na bino, pona carrière pastorale na yo, pona carrière musicale na yo, pona mobali na yo sokoza marié, pona mwasi na yo sokoza marié, pona ba belle famille na yo, pona bana na yo, pona entourage na yo, pona ministère na yo. Bosala attention parce que bino ba terrain zaka glissant et kanangi mbalama réseaux sociaux biso ba analyste toye matière. Osali soni mama na ngai. En tout cas mbala sima kosala lisusu te. Ma Christelle mambanda. Mbala sima kosala lisusu te mama na ngai. Ata kutu papa ngazo peso ba million alobi na yo sala boye mama banga nzambe kosala na yo lisusu te. Po sala ka bien. Kosala na yo lisusu te mama na ngai. Ata bino moko penza. Botala nanu penza mama Christelle ndenga za komi haya. Maman qui s'est beta ba cri de désert. Fuku yemoko. Yo na yo. Balinga bonga ata oza komi fuku oza tana mo accompagnateur. Yo ko accompagnateur te. Accompagnateur te. Kaka yo na yo. Ozo mona te ke OK mabe, mama. Ma prophète. Ozo mona te ke ma prophète opesi passe na communauté, Angaye. Écoutons le pardon de maman Christelle. Peut-être que d'autres personnes vont se demander mais pourquoi elle demande pardon? Tout simplement parce que par rapport à tout ce qui a pu se passer, tout ce que vous avez pu entendre à propos de la sœur Christelle Gambela, tout ce que vous avez pu voir par rapport à des vidéos, par rapport à des photos qui ont pu vous faire du mal, qui ont pu vous décevoir. Dans un premier temps, je tiens à vous demander pardon. La Bible déclare que le pardon est une puissance qui libère. Bomone la Bible, makasi bino, bomone la Bible. Vous êtes mes yaya, vous êtes mes grands frères, mes grandes sœurs. Je tiens à vous demander pardon pour ce qui s'est passé. De tout cœur, que le Seigneur puisse faire grâce
que vous puissiez trouver au fond de vous la force de me pardonner. Parce que je suis votre sœur, je suis votre fille, je suis votre grande sœur pour d'autres. Donc, je me présente vers vous aujourd'hui pour, dans un premier temps, vous demander pardon. Alors peut-être que d'autres personnes vont se demander, mais pourquoi elles demandent pardon? Mais tout simplement parce que, par rapport à tout ce qui a pu se passer, tout ce que vous avez pu entendre à propos de la sœur Christelle Gambella, tout ce que vous avez pu voir par rapport à des vidéos, par rapport à des photos qui ont pu vous faire du mal, qui ont pu vous décevoir. Dans un premier temps, je tiens à vous demander pardon. La Bible déclare que le pardon est une puissance qui libère. Mais moi, aujourd'hui, je viens auprès de vous parce que vous êtes mes frères, vous êtes mes sœurs, vous êtes mes yayas, vous êtes mes grands frères, mes grandes sœurs. Je tiens à vous demander pardon pour ce qui s'est passé. De tout cœur, que le Seigneur puisse faire grâce, que vous puissiez trouver au fond de vous la force de me pardonner. Parce que je suis votre sœur, je suis votre fille, je suis votre grande sœur pour d'autres. Donc, voilà bandeko na ngai, oh pardon ya maman na biso Christelle. Merci beaucoup maman Christelle na pardon, courage à toi, force à toi bisika ozali maman. Namoni bandeko ebele bandeko na ngai, bato ebele baboyi pardon ya sœur na biso Christelle. Un moment bandeko. Parce que mi taxi eye ya lolenge na lolenge ya basali ya nzambe, ya ba musicien et tout à part héritier Watanabe, la pulga. À part ye kaka nde asala nzembo. À part héritier la pulga, ye kaka nde asala nzembo asenga ba maman pardon. Après, je te lâcherai les jours que je trouverai mieux que toi. Papa na biso ye kaka nde mutu asenga pardon na communauté, pardon na ba mama, ye kaka nde asenga pardon. Et les autres? Hein bandeko? Et les autres bandeko nanga? Et les autres? Wapi ba pardon na bino? C'est une fille, c'est une sœur à féliciter? C'est une sœur à féliciter? C'est un pardon accepté? Hein bandeko? C'est un pardon accepté parce que ndeko akwesami na masengi nya a reconnaître mabe na ye asengi pardon. E bongo misusu o pe basali ya nzambe ba mitaxi na bino e ya na media. Bisika ni to monaka bosenga ki pardon. Ya na biso c'est une fille à fille aza courageuse. Aye ko senga pardon na atike li biso na elongi na ye botala ngai ye yo mutu na sali mutaxi. E bongo ba oyo bo sala pe mi taxi wapi ba pasali ya nzambe pe wapi ba pardon na bino to tika komona ngote. Alors soki mutu azui courage wana ya kosenga pardon na communauté chrétienne na communauté congolaise, non, c'est à féliciter. Et le exact que pardon na fait comme à monquerie, non. Bota la pasteur na biso Denis Lesi ba yambi na émission azano tonton na musakate hein ah tout ça la part des choses. Ba poser papa question sur dossier oyo papa lobi to yoka pa Denis. Alobi papa biso alobi mon taxi wana eza nango pe bien te. Est-ce que un homme de Dieu hein un homme de Dieu peut répondre des choses comme ça? Ah nalobi yo sozo loba biloko na okama po nga biloko tuku na ya ipa na yo elo kasikani nozo mona na 2022 za ma na lobi 2022 chuku mona ya we na moni chuku ya mbalo na natalaki chuku wa natali otali pena wana na chuku natali parce que ta on a lamuki ba pesinga image wana lelo aliboso la muga otali na tomo la ma bebisa nga journée donc si tata prière te au sambeli atate chuku te na moni yango mais au-delà de ça tout à l'heure on va combien de fois bon ça y est on peut s'exciter il s'exciter est-ce qu'un pasteur peut répondre des choses comme ça? Denis les salobi nzoto ya Christelle ngambela ezaki peut s'exciter ya penia les leki ya ye quand même partout ça on va publier quand même mutakale ya de volanga Peniel
bato balula ki yango bato olie ba fâché bato au contraire ba osepela eloko abongo ezala soki atala eli attaque faut ezala bato basepeli nango mais en tout cas nga na déçu yo banotala les deux à satisfait te na satisfait te mais na moni eloko po yo ba o ezala mo après kasi la pope nga tuni sikota bige non il donne les amis ezala sexy mais quand tu fais du porno il faut ezala bien tant yo lingi o ça porno bien bato batala ngo bien yo na porno ya mabe yo ma yo lo ba bige mo be na ba te yo lo ba boy na tuni ngate yo te kana za kia na ipo na zo tene o sexy te ate ça le sexy ezala nani date c'est au baby date ça alobaki très bien 2022 nzama reverser bato ya lokuta mais pétage simité pour eza matériel kota likolo mayeno de Mayeno Denile Sabi kota likolo donc tolo ya Christelle c'est bon mais na sende matériel mais asengi quand même pardon sikoyo koloba nini na bato oyo osengi pardon non c'est trop ba chrétien tout changé et nzamba bi c'est pardonner c'est pas cette fois non wani komba yo moté bela nzamba pas pardonner c'est lui qui fait le péché volontaire est impardonnable wa verset ni noir boniko na bika ko finga saint non mais ya mwana na ko sala péché volontaire c'est impardonnable yo ça va péché volontaire na lobia qui n'a pas tout ce qu'on a donné na commettre erreur c'est une erreur volontaire non na cadre wana te parce que nga na ko sala bongo te nga so na keli kam na ke volontairement on se comprend ya te ota aloba makam na ye toko leka na biso voilà bandeko Papa Denis Lesinga na parle nanga tu peux pas parler comme ça parce que tout le monde a passé mukuna asala asenga pardon te tout le monde a basala nzambe yembi Maman Lydia voilà tout le monde qui Maman Lydia pe awa asala ki yaye asenga ki pe pardon te na moni kutu Maman Lydia lancé concert Maman Lydia zana concert na showbiz soki mkoloni nyango wana mais vidéo ya pardon totika pe komona te asenga communauté pardon to mona ki pe vaseline papa amso vaseline yekuta lobi soki zeneza na ozela zeni wana koma boye zeneza te na sima na zeneza to mona pardon te apaka to mona ka pasteur konji na ba pasteur ndenga kende ko sambelela ye mais pardon penza ke bandeko na ye liboso na bino bolimbisa ngai na video oyo ebimi ya vaseline eza nango na saki na ngai yango te lokola ekwei na mato ya bato na miso ya bato bolokalize kaka eza ngai bolimbisa nga totikala komona ngo te na misusu mwasi alobaki tangu na baluki boye na moni papa tikali nui mami tubola tomona pardon te baze belé na côté ya makambo basali ya nzambe nanu tomona pardon te ndenge Christelle Gambela telemi boye vraiment na force nyo surtout na motivation nyo surtout aosenga pardon na peuple de Dieu tomona yango te uzomona ko bamba libanga na moto te po yo lobi oyebi te ezaka ke ko conseiller ndeko ko tiandeko na mabondeli esika koisami nzamba sunga ye mbala sima akoisama lisusu te na sansu wana bandeko na ngai eza pasi pe mawa se Christelle vraiment oyokisi communauté chrétienne soni makasi mbala sima na ko loba no ke mbala sima ko sala ngote wa mukolo plus âgé kenga so libo sala ngisi ko vana na suku na ona ndaku na yo o sala ndenge mutu na yo ezotinda yo mais ko chande caméra te sukuma na yo mama sukuma kitoko makasi ba fait sous ba cri de désert mais ko chande caméra te po ona carrière oza moyembi ya nzambe oza na carrière na oki mama moko ba lobi susu abike non bango basala nzambe ekomi nango ba jie na bango soki a Monique alinga misal boom na ye il faut aya na makamo mu taxi po batu ba tirer attention tolo banini mais soki eza canal moko boye o bozo salela po na promotion banjemo na bino mais c'est la honte bo bebisa ba carrière na bino c'est la honte boluka système mususu ya kosalela ke ya lolenge po boye penza kitoko te parce que dignité ya moto basomba yango te video etikalaka bana na yo tina 4e génération na yo bakomonaka yango
Otieni na mitu ya bana na yo, otieni na mitu ya bato mama, c'est la honte. Voilà bandeko. Oui, ezala qui partage nanga. Courage na yo mama bisiko ozali. Courage, courage, vraiment courage. Nzamba sunga yo, merci pe na force to makasi, merci na makasi to motivation oyo ozwa ki ya kosala video su ya kosenga pardon. Nzamba mona yo vraiment soki pardon wana eza sincère, nzamba limbisa yo. Po ya lobi alimbisaka na moto a reconnaître mabe. Mais moto a ignoré ni wana amemi masumu na ye. Nzamba limbisa yo parce que osaki on na public, osengi pe pardon na public. Et belé basa na public, basenga ba pardon na kuku, mais bazokisa mitema ya batoti lelo etikala bango bakaje judiciaire. Ah oh wana beta kaka vidéo kuta zongusaki. Mais yo quand même c'est un exemple à suivre maman. Courage à toi maman Christelle Gambela. Na komi nanga na suka bandeko bipa inyoso bokozwi la vidéo na biso bo hésiter te ya ko s'abonner, bo s'abonner massivement et ça la biso ka bien makasi soutien na bino nde abonnement. Bo aimer vidéo, bo partager, bo ti la biso pe ba remarque, bisika to le ba remarque pe école sera sagesse, école sera façon ya travail. Que koto mami si koto ozo kende bien te faut kendara nango boye et ça la biso ka bien parce que na lo baratango nyo surtout nga na tangela na ngango classité nga lingaka na nga la santé. Mais ko ya liboso ya caméra ezaka eloko na lingi yango kaka na lingi yango po na image pe ya tata ya mwana ka tozo ya na sagesse pe nzambe intelligence na bapesa biso ya oto yaka ko décortiquer ba analyse na biso ensemble elongo na biso bisika no so bokozwi la vidéo na biso bo hésiter te ya ko s'abonner et ça la biso kaka kitoko makasi o ezaki leki na bino mo na bino kande na lobaka partage na biso na mo ya lelo concernant mutaxi ya sœur na biso Christelle Gambela. Tokutani mbala sima. Bisous, bye. À la prochaine.